Wenini elakisaka banzembe basibanuna masoko mwana libu munduta mabele point elongi mabaku zoto mobimba mukusa anukuta la sere anukuta tesere anukuta. Kisaka banzele basibanuna masoko mwana libu munduta mabele point elongi mabaku zoto mobimba mukusa anukuta la sere anukuta tesere anukuta. Quand vous comprenez basa mabalata bo finga na ba commentaire bo sobolanga tant que tozuna mibali na biso te bino pe bozana kimia te potolinga ka mibali na bino ne bozana il faut bozara na musala soto pesi rouge à lèvres baby si chemise bino boniki ekena bongo ya to tika bino na kimia te mobala mutate ya biso koto to na ba matière biso koto tanga wis ne tombera jamais miel ne tombera jamais. Donc bino ne bozana ko koma de ba antiquité bozana po ko la bana mais biso ba deuxième famille ba valoriser biso to ke nana bango ba fête bino ba tablo la statut mais biso ba boire biso na statut donc boti ka bilo ba poto changer to aka ba deuxième femme de to bozana bozape na kimiate bozana na kimiate to ko sa ba 40 to zu ya biso mo wa bilo bozu kimi tant que toi aka bozanga ra kimiate to sendeni non que ça pour biso banda sola masuba lepe na solo ana ndako na ngala na mec na nga suba mkolo bonyama sola nie zela ça masuba olingela pe sonne ko pa 1500 poza mobali alala yo pe 1500 lokala ko epi na pesi fone za yo zuwa yo na ngo mobali na zo ya 1500 ya mato sala izalo sala course na mutute ya mato sala ya pe okima mbango na mutute ya mato sala izalo sala onza mbotinda to sala na mapokio to zamana. Give me my money. Qu'est-ce que j'ai fait? I love you, Seigneur. Jesus. Oh my God. Give me my money. My money. Oh Jesus. My Lord. On vient biso prêtre. On vient biso prêtre. Qui la roche. On vient biso prêtre asukula makolo nkoi pia kwala. Asopia du moment. Asukula makoi na koi. Oya fulu te ezemko. Biloko mobali nyonso to alingata mona pa mwasi ya liboso eza impolitesse mobali moko te na vie olinga mwasa manke quelque soit oza âge moko na mobali moko te olingo manke quelque chose za mukolo na ye oza na mbongo mobala dépendant na yo mobala kotikala jamais olinga mwasi o manke respect
Yami balé. Eza zoua. Mobali moko talinga moi sa zoua. Webi via mobali eza vi moko alinga un moko za la lège. Oza na confiance na ye. Quel que soit azana mo, quel que soit azana moté, oza na confiance na ye. Et mobali moko talinga mutaka ni moi sa kanisi ke ba mabe hernios. Etinda mobali nzira mabe. Jo mayele oyo. Longola zoua, longola politesse. Obando vanda na mibali. Jamba suma kekete. Ba papa bolimbisanga ba mibali nyonso to bolimbisanga pardon et non ka remarque na salle bo silikilanga te s'il vous plaît yaya mibali nyonso d'une manière générale to bike bazana bango infidèle bazabo miyibi libanda bazabe infidèle mais mibali ya mabandi mibali bana mabandi bazanga suki na mutu a bazana infidélité moko aiguë donc ya bango eleki accentué eleki ya baninga pour te le remarquer pour mutu mobimba suki na yemo na mutu lisse awa ana suki te ses propres cheveux et kita mutu na elimo donc so tali vina baba na boma basi ba perda basi trop ya malamu basi ba kima ba onka loka ba suki na bope kima bona mutu donc tango lingi mobali mwasi ati chapeau c'est le rond chapeau so mon kaza libandi méfie-toi so ndimi ye olandi ba verbe na eno so bimi c'est le wana c'est que tu as accepté la souffrance. On dit mis souffrance, il deux se suivent. Que fait le second? Le second se cache. Le second se cache. Il agit de détourner l'argent de l'État. Pour la banque, vous avez fait le voyage. Il y a mis une église. Passer la Yibi Bongo Bandi. Aïbi Bongo Sad. Aïbi Té. C'est la Yibi Bongo Bandi. Vous voulez que c'est comment vous dites? On est à Liembo. Passer le Bakangi ne compromet pas sa baptisée comme les autres secrétaires. La chair est faible. Ce qui dit ça, la chair est dit le coup la poussant dans le bagage tout ça. Ça vous bête. Et vous voyez que vous battez la ma vie, hein? Ça s'appelle la culpabilité. Si je pense qu'on est battu, et puis il y a mal, c'est que c'est pas bandeko na nga mibali amuna yokela ya bino mwa mawa franchement ozwa mwasi malamu na mokili oyo moi comprise attention ozwa mwasi malamu na mokili oyo c'est vraiment difficile boyebiki na yo comprendre que mwasi mosusu ane na problème ya maquillage te ane na problème ya parfum te ane na problème ya kolata te komibongisa te mais ane na problème ya motu raisonner sikoyo ozovanda na moto ezanga na problème ya motu babitumba ebelebele ya mituna nalongango te sikoyo moto abongo nde bozalaka na ye bolalaka na ye bolamukaka na ye mais c'est terrible bomoni mabe ya mobali emo ezalaka mabe moko superficielle bien que toencourageango te mobali mosusu anano na problème ya kokaba mobali mosusu anano na problème ya hygiène mobali mosusu anano na problème ya bilinga alinga ana na maîtrisango te aza na surfi na bilinga alinga mobulu momasi sikoyo omoni ani na problème wana te me ania na problème akati zwa niveau oza na moto me ana na problème akati donc mwasi aza lokola huître ebombi perle na kati siko perle wana eza perle te me ebombi nde makambo donc wana bandeko ya basi avant mpe ya kofinira mibali koaccusaka mibali biso moko mpe tozwa temps ya koguérir na bablessure intérieure na biso baparent bapapa bamama tobokola mpe bana bien donc c'est facile aussi ya koaccusaka kaka mibali mais omona yo mona mwana zana na baproblème psychologique et psychiatrique. Yaya, pardon. Koboya partenaire na se akanda te na se ya colère keba kanda eza mabe
kanda emema bato ebele na baelere likolo ya kanda bazwaka badesizio mosusu lelo baregretaka nango ekanda ekenda kanda yango ekenda nango me yo ozwaka desizio oboyaka ye tala lelo oyo ozwa mokola ye te kozwaka desizio na se ya kanda te. Un homme qui t'aime, désolé pour moi, je suis très embêtée. Un homme qui t'aime, c'est un homme qui a peur de te perdre. C'est un homme qui continuellement se bat pour te comprendre. C'est un homme qui cherche à tout prix de t'honorer. Écoutez bien ce que je veux dire. Mais un homme qui te désire, c'est un homme qui n'aura besoin de toi que quand il a des sensations. Et ça, ma coupe est sous. Parce que la casse quoi, parce que yo, couple on va dire comprendre que la casse là va boire. Maman ce que ça va. Quoi? Moi ça, je me cure ça. Couple c'est ce que va toi la kanda. Où ça dit que va c'est maman choki bilo. Au sous de la kanda. Là, moi ça, je me cure ça, ma chérie. Et là on est osala ngani osala ngani nga na kala so pa li mobala zoya na uti ko memba masanga kuna nini bicho de tele mikakabo na bino za mobali ya ko mata ko kota wa ozo pesinga mukongo chitango na regrette makasi ta ko loba makambo ko loba ko kuvanda ko kendra na bar ndem talibozo et on y osala est-ce que là on y osala osala ngani osala ngani si on parle na osala ngani si moi je dis oui au bout de mon ndengeni abina na Nicolas kala combien de mois combien de mais yo ça combien de mois oh yo simba ngana nzoto te osala ngani donc c'est pour ça quand vous avez éclaté nani bako séparer na séparer ça au ganga oyemba marié on le benga ba combo tout marié papa tracteur pila au benga Terminator yonde Rambo 1 Rambo 2 yo benga ngai Rambo 1 Rambo 2 benga ngai kozoka eza le passé ça va c'est vous tout ça na Rambo on benga ngaza Rambo 1 Rambo 2 Rambo 3 ça passe comment on va comme dans le passé nga femme mariée on va la zone belanga makam dans le passé mais faut pourquoi ça la musuté pourquoi masanga sulo na koka ngote sulo masanga na moi c'est dans na zo embrasser na koka ya no télémila sika Rambo sika via moi c'est quoi dans la base c'est na ngamba na trompé pendant 6 mois au kangi no ngate hein on s'est concentré dans la relation cette fois-ci c'est fini entre nous na sula posa bolingo te na lingi na nga sauté tikanga na luka moi si on a concentré na relation na ye comment moi c'est mon bal na trompa kayo o tira o kanga te o si c'était le côté non na lingi sauté luka mbali mususu ongeza na tour de rôle mtafula mtukanza neza sikuna batilisha bafumula ba porte parce que bato musuku balaka baotangwana bafamille bana bademona bango yo okota makambo ne baninge kaka mwa mona mpasi bakomisi yo poko na bagere bagana eloko esilaka te en vrai moi ça trompera te akendaka nde place batiaka ye mieux batiaka ye à l'aise papa c'est la différence wana bien papa linga mobali na komini nyonso mais kolinga mobali na njili te na changu mobala responsable azalaka te yango yo otika jalousie te yango yo otika motema mabe te bafutela yango mpe mbongo te change ata ozokola ti emokolo boye nazaka na besoin ya be biloko omoni banini wana totiaka baglaçon basomba basache na shop vie na ngai eza po peti na watia baepise ntan nalambelaka yo osepela mpe osepelaka te okataka misapi mpo okataka misapi te sosi wana osepelaka nango mpe osepelaka nango te vietnam nanga na ngai Vietnam
vietnamien. Eza 1,50. napesa bapesa kasi otikala na pushe ne papa na ngai ebapushe eza na 3e nasi I give you a kiss. Les seules personnes dont nous avons besoin dans la vie sont celles qui ont besoin de nous dans la leur. C'est une question. Fille des problèmes, Bonio. Osa bien, hein? Fille des problèmes. Le rose a problématique. Tu peux me ramener sur Mickey de. Hein? Rancunière, tout problématique. Azanamo ba critère nae. Kode fakate. Kosenga kate. Ko kenda pe na banda kwa batute. Lingande batu baya ka vers yo. Nyonso wana posala ngo bien foza mwana bandal. Boza bien, boza ka bien. Non, oui, il faut que dans la famille que batu oyo babonga bakome belé. Il y aura moins de jalousie et moins de problèmes dans la famille. Mais ce cas yo mo moto bonga na eza exemple que ça. Ozomona teke makamu nyonso ekoyo na moto. Ozomona teke batu balobaka yo ndendo yo le bonamo. Mais qui n'a invitation pour c'est une vous en avez téléphone même dans mon bail on va voir le téléphone on reçoit téléphone là tu n'as pas de ça boété après solo là après quoi étudier directement et allez parmi les locaux moi j'ai eu à captiver le bail pas une fille qui l'eau très souvent quand on va se mettre non c'est on a une beauté bas français à vivre en système à mais bis au coach on peut normal vous appelez ma bête vous ligne pas la on a ah oh ce qu'on appelle na mesa lo pa miskin boy et ça là qui amour là que ça na makambo nini ni ko ça on va la place pour qui c'est solide parce que ça la base c'est pour bail na mako bail na bilo baki sanyo la mokie eza ya salade très souvent dans un restaurant mais il a bateau entrée des salades wana okozwango te ko di sanyo c'est ti kaka sanyo ah baki complexe on a alia na salade wana na fourchette na mbele et kolia soit dans le bon na les filles kolia soit dans le kolia na normal kolia soit chango été soko silisi moi j'en fais basolo la carte na table na table mais quand on comme la binopé soit au loba ah t'es monté alléluia sois bien
abumisaka moto aza fort mais na temps normal na fille folinga moto atongako moto abwakelako bajeton moto aodéborde ocritique epesaka moto force mobo yo yaloba na obloke yo te yo mpena na obloke yo te yo fo talaka mpena bolambo nzambe na misu na yo okatala te yo na obloke yo te yo na tiki yo talaka yo fo ozala wana otala révolution ozali moto ya liboso osekanga ti yo faut vivre amour oza wana na obloke yo te. Les filles qui s'énervent facilement, généralement elles ont bon cœur, elles tombent amoureuses facilement, elles deviennent jalouses facilement, elles pardonnent encore facilement. Mais le jour où elle va décider de te détester, même la mort. bandi olananga depuis kuna nzala namoni osomeli donc masoka kabola te kabandekwa ezaka likambo lipa te kosala bajo wana te yo na mpona yo kabola pesanga lipa singaka dalipa komoko na landa yo partout nayebaki bato mokili mobima wamonaka yo nanga tozoyokanaka te nde ezolekana tiktok busoba babasoba yo nanga tokokata na relation na biso na busoba wana te pesanga jina malembe ko yo eza nango kabikima eza bitumba réseaux sociaux masa yo ndeko nanga tokokoswa na kilikili na busoba pesanga jina zela cha ana cha undama te boyo te wana ochopa cha ochopa zona kaka yo zelanga melana malembe yo to zo pour na jeza Oji passe même pas. Yagin ce soir, Sangani. Elle est pas faite, bino na kisasa vraiment. Ngamo na nzenda ko na bino bana na kwangu na miloko na karte. liboso eza mbongo enemi nanga mosusu eza kozanga mayele binemi nanga bangwana kazanga binemi na bino te soki topensa ba 21 faucon 31 faucon nde natini no mosala ezanga mbongo bongo mbadi pardon ngai enemi nanga liboso eza makasi naluka nde ino obonga makasa enemi na ngai makasa no enemi nanga eza pauvreté enemi nanga mpe eza kozanga mayele wana ne binemi nanga azanga binemi na bino Samba betaka besoka koranzesaka te ata lelo ata lobi te un jour
bokoseka eloko ezopemisa. Salut, ça va? Désolée, je suis pressée. Hey, je t'accompagne si tu veux. Pas de problème. Ça fait combien? Tu peux me passer ton numéro, comme ça je t'appelle. Désolée, je donne pas mon numéro aux inconnus. Vaseline, nzoka vaseline, bachaka yango na mebote, bachaka yango na masoko bri. Merci papa, kalamba epona vaseline likolo na yo, nayebi ete vaseline bachaka yango na libota. Merci beaucoup Papa Kalambai, merci beaucoup vraiment. Nayebaki Vaseline, nzoka pe bachakango naliposta. Une femme peut être fragile, mais pas idiote. Sensible, mais pas stupide. Rêveuse, mais pas naïve. Faible, mais pas lâche. Une femme sait souffrir en ayant le sourire aux lèvres. Même lorsqu'elle est confrontée à des propos blessants, elle conserve son élégance et sa dignité. Elle sait tomber et se relever parce qu'elle a en elle la force du cœur. Elle sait aimer mais quand elle cesse de le faire, c'est pour toujours. Abonne-toi.